Ndenge bozoyoka ba mama batata bandeko eza hymne national belge. Cyprien Wechina délégation belge toza na Angola. Délégation belge ke ko traité makambo oyo etali mboka na biso la République démocratique du Congo. Nakobanda kolakisa bino place batretaka makambo na biso ya République démocratique du Congo. Biso ba journaliste tozalaka te. Ba homme politique na biso bazalaka te. Kaka ba pays africain na ba mindele réalité ya Congo yango oyo place batretaka makambo na biso ba politicien na biso bazalaka te. Tozali na kati ya Angola oyo eza ba filmage ya Cyprien Wechi, eza ba document oyo nazo pesa bino en vrac oyo soki tobandi ko traité tosali cinéma ba mama batata bandeko ekozala vrai documentaire. Bolanda lelo tokolakisa responsabilité ya MONUSCO na ba tuerie ya est de la République démocratique du Congo. Na ndenge bato ebele bakanisaka ke Kabila nde responsable, Kabila za responsable te. Tobandi kolakisa babiloko oyo po ya kolakisa président na biso ya sika Félix Tshisekedi Tshilombo asala attention na communauté internationale ndenge ezalaka kaka bango baza bambeli ya mino mibale. Lelo na kati ya émission na biso ba mama batata bandeko tokolakisa bino responsabilité ya MONUSCO na ONU na est ya République démocratique du Congo. Pona nini bazotika armée na biso contre ba rebelle ougandais, ba rebelle rwandais bazo intervenir te. Awa tozali na ministre belge bato bakoloba ma image ya kala te. Soki olingi koyeba histoire, il faut se baser, il faut analyser le passé. Nakopesa mbote na ba camarade onyoso oyo bazolanda émission. Tozali na kati ya Angola na ministère ya défense. Donc Cyprien Wechi naza na délégation ya ba mindele, na délégation na biso ba mindele na mindele sauf mutu moko ya noir aza kuna Cyprien Wechi eza ba image to bana ko bomba. Bozela bokomona reportage ba mama batata bandeko ya responsabilité ya MONUSCO sur la mort de Morgan. Ba groupes armés oyo bazo benga eza ba groupe ya autodéfense. Cette fois-ci tokokende na région oyo ba Rwandais bazate. Tozolakisa bino ba image oyo po boyeba niveau ya ndeko na bino, niveau oyo ba combattant ba kitisaki Wechi tina mabele. C'est dommage. Eza pona nini mboka na biso elingaka batu oyo basalelaka Congo te, batu oyo basalelaka Congo nde bandeko na biso bakitisaka bango tina mabele. Niveau oyo okokoma te. Awa toza na Angola, même ba journaliste ya Angola na niveau oyo bakokoma te. Ndeko na bino Cyprien azalaki déjà. Bozo mona ba filmage oyo eza ya Cyprien Wechi, ba filmage professionnel. Parce que même aujourd'hui, je peux faire un film
ya relation ya makambo ya Congo sur le plan international mutu moko aza te neti awa baye ko traiter makambo ya Congo na Angola. Lelo batraitaka makambo na biso ya Congo na ONU sans pourtant bakongolais bazala na kati. Rôle ya journaliste yango oyo kozala na place oyo bazo traiter makambo ya Congo po ozwa information po omemela bandeko na biso oyo eza filmage ya Cyprien Weche bozo mona mundele. Alors bino Weche azaduka musala nana zaka na musala na ngai bozo muna cameraman ya mundele na kamera ya Gaillard bozo muna ndeko na bino na kamera na ye ya Gaillard. Kamera oyo bakombata babuka yango balobi mama Sifa nde asombelaki ngai na Joseph Kabila Kabange. Kamera oyo nde bade kopesa ngai poids. J'ai investi mbongo na ngai nyonso na kamera oyo. Lere bozo muna ngai boye na kati ya Angola. Ezo pesa bino esengo te. Nazolo baboye ba mosusu te Weche azoluka beze ya nini? Nazola kisabino responsabilité na bino. Nazoluka beze te e ba réalité parce que caméra oyo nde bade ko pesa ngai poids. Soki ba mindele bakiti quelque part. Ba mindele la mindele na kati ya ba mindele ya noir na caméra ya boye Cyprien Weche. Bomoni ba mindele baye. Côté mosusu ba noir, côté mosusu ba blanc, na kati ya blanc ndeko na bino azakuna na caméra oyo ezoko pesa ye poids et puis nazo filmer pour na Congo. Lelo bomoni makambo bomoni ngai Cyprien Weche wana. Nazo filmer siko makambo oyo babane ko traiter na mboka na biso na etali mboka na biso na ye ko pesa la bino. Pona nini bobomaki bobuka ki kamera na ngai ndeko ya mama Sifa collabo. Alors, ya Kabila, est-ce que c'est Kabila qui m'a envoyé là-bas? Est-ce que Kabila n'est attinda kinga ikuna? Est-ce que IDPS n'est attinda kinga ikuna? Est-ce que MLC n'est attinda kinga ikuna? Est-ce que PPRD n'est attinda ikuna? Info perso n'est na koma kikuna. Caméra oyo na somba ki yango 2 à crédit. Parce que tout ça kana poto basomba kabiloko à crédit. Ba image boko landa ba image Mama Blandine Katongo alobini ni papa weti sala kaka channel nayo. Na bosala channel nanga ite. Parce que nazali susu na bambongo te mama. Bakwei sangai. Il faut que zala na ba caméra oyo nazola kisande bino responsabilité na bino. Responsabilité na bino. Oyo bo bukaki caméra nangai bomoni awa neti awa. Bomoni ba image oyo. Côté mosusu ba blanco, côté mosusu ba angolais bazo traiter makambo ya Congo, biso moko ba congolais tozate. Oyo eza sonité. Aucun congolais n'est pas là. Cameraman ya munde ya ba mindele na ba angolais bazo traiter makambo oyo etali mboka na biso. Or, bozalaki na chance ya ndeko na bino aza na délégation belge azo filmer pour na Congo lelo na komi ko pese la bino ba image. Na komi ko teya. Papa Félix Tshisekedi sala attention. Sala attention. Munde da zambeli ya mino mibale. Et puis na bandi kola ki sabino ba erreur oyo président Kabila asala. Pour diaboliser alors que président Kabila a nationaliste parce que j'étais dans les affaires. Beaucoup nako traumatisé bino na ba image mikolo yo. Nde boko yeba valeur ya Cyprien Weche batata bandeko. Vela nano na bandi na banda kaka à chaque fois na ba image ya boye et puis na pesa bino mbote ba mama batata bandeko partout bozali mbote bolanda wana te eza kaka animation ya Cyprien Weche ndeko na bino
je ne regrette rien. Malgré ma caméra nangai, je ne regrette rien. J'ai fait un travail pour la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nakomi ko pese la bino, nakomi ko teya. Ba konji na biso pour tozala ekenge, pour to protéger mabele ya mboka na biso. Pour Congo ezala mutu ya train. Ndenge nalobaka kaka. Il faut biso ba Congolais tous à la mutu ya train partout. Même awa na Belgique, bomona ki ba campagne on a salaki. Tokomi mutu ya train avec 4 députés bruxellois. Na banayi côté ya mutu ya train. Na Congo il faut papa Félix azala mutu ya train ya Afrique parce que Congo eza munene. Po azala mutu ya il y a très, il y a Afrique, il faut ayeba les passés. Batuba comme koloba, ah passé, passé, non. Fayol, parce qu'il y a un camarade, oh moi na ya ISC. Alobaki, prévoir. Ce que l'on dit qu'on prévoir est loco. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout d'abord analyser les passés. Ça c'est Fayol. Détecter les points forts et les points faibles. Pouvoir transformer les points faibles en points forts, pouvoir et prévoir. Pour tokende, pour tobongisa mboka na biso, il faut d'abord analyser les passés. Quels sont nos points forts? Il y a passé. Quels sont nos points faibles? Ba point faible wana il faut batunyo so bayeba. To transformer ba point faible na ba point fort. Un des points faibles ya mboka na biso eza communication. Omoni makambo oyo ndenge bozo mona ba image oyo. Ici bazo traiter makambo ya Congo biso tozate. Makambo oyo bako décider parce que après quelque temps bako yebisa biso ba journaliste Tobi Malibanda bango moko batikali nakati ya salle babandi ko traiter makambo ya politique sans la presse. Maintenant makambo oyo bazo longana. Biso tokoyeba te. Omoni ndenge ezalaka wana ba image oyo. Après quelque temps bakoyebisa la presse dehors batikali na kati. Makambo nini bazoloba pona mboka na biso parce que toza na kati te. Point faible ya liboso yango wana communication. Maintenant lokola biso tozalaki kuna après tokosala na ye moi débriefing ako signaler biso tosalaki tolobaki boye mais nyonso akoloba te. Communication. Sur le plan international, on est absent. On n'a pas de journalistes comme les amis de Wechi Tobane Kokende. Tozana Bangote. Na France, ceux qui Macron, baso traité makambo ya Congo. Est-ce que nous avons des journalistes au niveau de la France ou ba kotaka? Na epa ya Macron, loko langai na kotaki epa ya ba Belge. Basate. En Allemagne, est-ce que tozana ba journalistes oyo ba kotaka? Place bazwaka ba décision tozana bangote. Na États-Unis, est-ce que tozana ba journaliste o ba kotaka? Place oyo ba décidaka tozana bangote. Na Belgique, jusqu'à 2011 et 12, tozala ki na les amis de Wechi ba combattant baye ba boki les amis de Wechi de 2012 tilelo. Aucun journaliste à Tamboulaka na bango lokola Cyprien Wechi. Mon côté. Erreur à liboso yango wana. To komi na ba journaliste moi ebele mutu nyonso analyste politique a komi kosala politique lokola Bible. Politique c'est ça. Erreur à liboso wana. C'est pourquoi il faut analyser les passés. Maintenant makambo oyo basalaki président Kabila ezalaki nini? Même système babandi nango na président Félix. Alors président Félix doit analyser les passés pour éviter les erreurs oya Kabila y a commettre nango te comme ça à jouer. C'est pourquoi na bandi kolakisa ba image oyo. Maintenant lelo na kolakisa bino que na est de la République démocratique du Congo ba groupes armés ezate. Nde objectif ya émission ya biso ya lelo ndenge bozomona tokende na est de la République démocratique du Congo
na Mambasa kuna barwande bazate. Kuna barwande bazate. Awa toke na Mambasa barwande bazate. Donc lelo nakozwa exemple ya Mambasa. Kuna barwande bazate. Au courage ezalaka na yango papa Mbungu la bonne. Courage ezalaka, courage pe ezali, pe tozokende, pe tokosunga ba politicien na biso, oyo baza na information te, pe cette fois-ci, le Congo va démarrer. Nazalaki kuna. Bo kanisake wechi aza cameraman, parce que balobaka, ba mama batata bandeko, bato ebele. Bato ebele avant ya ko expliquer zela nazongisa ba image. Bato ebele bakanisaka ke wechi cameraman moko boye, wechi cameraman moko boye te, eza bongo te. Tokende nano la ko expliquer parce que bato bakomi impatient, bakomi kozela ba image. Awa toza na Mambasa, Congolais moko, Rwandais moko azate. Toza place ya ba Congolais na ba Congolais. Bomoni ye aza ye aza Morgan. Morgan yeyo oyo balobaki Morgan le général Morgan ye na Mambasa aza neti général ya kotumba na Minova. Donc Morgan aza général ya kotumba na côté ya Ituri na Mambasa. Morgan ye asalaki armée na ye. Et pourquoi asalaki armée? Bokoyoka population nenge ako expliquer bino avant ya ko expliquer responsabilité na ye. Et puis nde bokobanda ko comprendre qui est Morgan et qu'est-ce qu'il a fait pour comprendre la théorie ya est de la République démocratique du Congo. Objectif ya émission ya lelo eza ya ko comprendre pourquoi il y a ba théorie na est de la République démocratique du Congo alors que MONUSCO est là avec résolution ya Nations Unies ya ko protéger population. Et pourquoi MONUSCO a protégé population te? Voilà débat ya lelo. Donc, ceux qui bozo ya na ba émission ya Cyprien Wecheza ba émission ya koyoka. Pe ya ko déterminer responsabilité. Comme ça, président Félix Tshisekedi a kozwa mwa mayele. A kosala analyse ya passé. Atala côté positif ya communauté internationale na côté négatif ya communauté internationale. Et puis tokolakisa bino lelo ke Kabila n'est pas responsable ya ba théorie na est de la République démocratique du Congo. Image à l'appui. Botika nano Kabila. Kabila n'est pas responsable. Yango nalingi koyebisa bino. Et puis Kabila ne commande pas Félix Tshisekedi Tshilombo. Dil na bango lelo na koyebisa bino. Eloko nini eza na deal na bango entre Kabila na Félix Tshisekedi. En attendant, botala nano ba émission oyo tokende. Totala nano totala Morgan yeyo. Bozo mona Morgan basoda na biso bazo protéger ye. Qui est responsable ya Morgan. Et après, beaucoup muyoka témoignage ya ba villageois.
tokende awa toza na Mambasa awa toza na Mambasa ngai moko je suis descendu sur le terrain pour ya la enquête ndenge na ibisa kibino tokotika idéologie ya subiri bwana to subiri mikolo ebele ekomi tokomi subiri bwana tokotika idéologie ya kosubiri tozongisi idéologie ya nye bomba mabe makambo oyo eza na se ya motema bana Mambasa bakoloba papa Mbote vanda nga na moto na yo oyo moto na yo vanda nga na moto na yo vanda nga na moto na yo papa papa Mbote mingi sana kombo na yo nani yo Yambengwate kombo neti Arnoirite Mbenga dododo Pele yo kombo na yo nani kombo na nga Dieme boni situation ya awa eza ndeni situation eza moi à l'aise muke kaka mais ba crise kaka ebele ba crise eleki ndio bon toza la question moko tozo poser batwa d'après yo Morga aza nani bon Morga d'après moi Morga aza rebelle na kati ya mboka makanisi na ye ya liboso ezalaki nini makanisi na ye ya liboso ezalaki bana mboka bazala liberté bazwa biloko eza na kati ya zamba baya utiliser na yango wana makanisi na ye bon makanisi ya Morga ya liboso ezalaki donc ba peuple autochtone basi retrouver na droit na bango faut kozala na kati na mboka eza nango bien mais eloko moko il fallait koyeba délimitation nini oyo bakoko batika na kati ya RFO peso totali RFO eza nanu signifie te neti parc normal ezaki bien identifié que eza parc eza réserve à fond ya Okapi alors mpona ezala réserve de baaméricain balingi koexploite yango il fallait baexploite na niveau ke te bayeba délimitation nde nini bakoko batikela biso na ngonga oyo soki bazwi par exemple neti bazolobaki te so bazwi 500 mètres carrés sur 500 mètres carrés na bana mboka bakobika ndenge nini kote oyo so totali bie bana mboka bazobika na misolo ya zamba so totali na kati ya zamba toza na colta toza na or toza na diamant toza na nzete toza na nyama mpe mbisi alors so baye koexploite normalement baexploite nyama so bazaki baki mpona nyama baexploite nyama me ya lelo ekomi ke te na nzete na zamba so totali nzete mbisi kutu na oro mutu moya exploite mwana mboka eza nango te orke mwana mboka azobika faveur na misolo bakoko batikela ye roga eloko malamu roga asalaki kolela ya Morgan ezalaki ete RFO reconnaître communauté locale lokola RFO ezali awa communauté locale bénéficier toza na balabala te RFO ezali kosala makambo mingi ezali kolia mbongo mingi esengeli RFO bongo service balabala RFO privé bana mboka basala chasse te basala makambo mingi te bakata bilanga ya munene te baprivé na makambo nyonso wana alors c'est siko RFO eprendre bato wana à charge alors Morga koko maloba nazali koloba ke RFO esengeli eprendre nano bana mboka à charge etangisa bango ezwa bango na mosala ebongisa bango kelase ebongisa bango hôpital pe respecter ba limite soki balingi babakisa limite babakisa yango d'une manière pacifique mais ya mobulu te c'est ça maintenant toyoki makambo na ye ya malamu question mosusu est-ce que combat ya Morgan ezalaki contre le gouvernement contre Raisi Kabila Kabange ou bien ezalaki kaka barevendication ya bana mboka d'après yo ezalaki revendication politique ezalaki politique ete Morgan azalaki politicien c'est un milicien azalata nani te azalata rebelle te c'est un milicien azalaki koevre localement awa azalaki korevendique badroit oyo bana mboka esengi barécupere yango mais abebisi yango mpo asali sikoyo baexaction po wana nde bebisi revendication na ye sikoyo olobi azalaki milicien différence nini ozosala entre milicien na oyo mosusu neti ba M23 différence nini
M23 azali ko bunda ye alobi azali ko azwa M23 azali ko bunda azwa Nord Kivu azwa Sud Kivu azwa Kongo mobimba waza azali ko bunda na gouvernement mais Morga azali na eko revendiquer ba droit local ba vedi ba intérêt locaux ya population ya territoire Mambasa c'est ça pona ko sukisa pona batu oyo bakomona émission oyo eloko nini okoloba pona suka parce que Morga akufi makanisi na ye ya liboso eza défense ya peuple comme ye abebisaki yo attaquer société civile eloko nini ozo réclamer bakonzi bazolanda yo mokili mobimba bazolanda yo papa tina ndenge nazali kosola na yo awa population ezali kokoba kokufa du RFO koyi kofanda na kati ya Congo te zanga population alors bosenga na ngai ezali ete RFO ICCN UNESCO nde bazali na makasi bayoka na pena no population bayoka civile bayoka nini eloko nini civile elingi kosala baza na posa nini po olie koimpose biso toza na posa batongela biso bakelasi toza na posa babongisa biso balabala toza na posa ete soki balingi babakisa balimite bakoki kobakisa yango biso tozali na posa ya koprotege nini environnement toza na posa ya koprotege nini faune mais tofanda tosolola lokola biso nyonso tozali bana mboka tosolola tonégocie tozala na point de vie moko baimpose te posa biso tofanda na mesa na communauté locale gouvernement ezala wana na mesa wana gouvernement provincial na gouvernement central oyo nde kopesa solution mpe koarrete hémorragie na kati ya RFO. Dire que ce sont les revendications politiques. Bamama batata bandeko bouti kolanda toko continuer toko continuer. Il faut nabanda ko expliquer. Donc Morgan azaneti ba combattant awa na poto. L'air ba monike ba Rwandais ba komi kozwa mabele na biso ba combattant bana Congo ba bandi Londres ba mosusu ba bandi pour défendre Congo na biso. C'est le même système oyo eza na est de la République démocratique du Congo. Maintenant mabe na bango tout comme mabe ya ba combattant. L'air ba ye kozwa succès au lieu ba défendre Congo ba komisi combat règlement ya ba conflit individuel. Netingai nazo kende kuna koluka information ba yebe eloko moko te wechi kolabo wechi babuki ba caméra na ngai wana eza objectif ya ba combattant te ya kobuka caméra ya Cyprien wechi lokola babuka ki ba caméra na ngai boyebi mutu te mutu azo sala enquête na ye pona Congo lokola bino bozo sala combat pona Congo et comme moi jalousie batina kati comment yé moko nde azo tamboula na ba Louis Michel la rosé lui ambongo akomi ko trahir biso bakoti si ki congolais na kati ba mosusu bakomi ko kende na komba ko lokabasi bakoti si ki congolais na kati ba mosusu komba wana ba transformer yango na shida et comme ba règlement des comptes et comme place ya ko finga et comme place ya ko luka succès. Le même phénomène de Morgan na combat ya ko défendre ba loko akei mena ko kotisa kibandi na kati. Leur ba pesi confiance ya kozana ba soda na ye aye kozwa ba fille akoti na bango zamba bana mike ya 14 à 15 ans et bakomi basi na bango. Asali mena ki congolais. Or, revendication na yezala ki noble. Tout comme revendication ba kombaketa awa yezala ka noble. Mena ba yeko kotisa ki congolais. Yo combattant obandi ko finga mama ya moninga. Est-ce que parce que tu es combattant oza na droit ya ko finga mama ya moninga. Yo combattant oza leki. Okomi ko finga Cyprien wechi age na ye. Akokende maison de repos bongo na yeza muke. Wana nde combat. Combat eza wana te. Combat eza contre ba Rwandais ou baso kota na mboka na biso. Combat eza contre batu oyo baso piller mboka na biso. Nde Morgan abebisaki. Mais Morgan ba revendication na ye na bandi na batu ya moto, société civile, pe nake lisusu na
représentant la société civile ya Mambasa na tuna qui est revendication ya Morgan. Qu'est-ce que Morgan a fait? Est-ce que ma revendication o ya Morgan eza na tina ou bien eza na tina te? Tolanda représenter la société civile, parce que biso to salaka ba moto civile et puis représenter la société civile ya Mambasa to tuna kie soki Morgan na ba milicien na ye eza groupes armés ou bien rébellion. Merci. Tokende. Ce sont des revendications de survie, parce que si vous voyez la population autour de la RFO ou bien même dans la réserve des fonds à Okapi, les populations sont là. Il faut seulement voir. Tu étais à Badengaïdo, tu as vu, tu as parcouru la route et vous voyez l'état dans lequel la population est en train de vivre. Vraiment, c'est pas normal. Et vous êtes sans ignorer que la réserve des fonds à Okapi est parmi les 5 sites du patrimoine mondial. Et donc, c'est les grands sites là, avec toutes les richesses que la RFO regorge, normalement la population ne devrait pas vivre dans cet état. Bon, ba maman awa toko zonga lisusu na expliqué. Awa toko zonga lisusu na ko expliquer hein, comme ça bokoya komona qu'est-ce que ça a à voir avec les nouveaux présidents. De Nakoyebi Sabino, qu'est-ce que ça a à voir avec les nouveaux présidents? Quelle relation Makambo o na lakisi na première partie na nouveau président? Nouveau président doit faire attention ba mama batata bandeko. Akosala attention ndenge nini? Boyoki ba revendication sans Morgan maintenant, toti anano Morgan à part. Tozwa mena ba revendication ya bandeko na biso ya Est de la République démocratique du Congo. Ba revendication na bango eza nini? Ezali neti na Mambasa, eza ba Rwandais te. Baza na problème na RFO. RFO eza nini? Réserve Faune Okapi. Eza géré na ba américain. Eza géré na UNESCO. Na ba ONG ya ba canadienne. Ya ba canadien, ba ONG ya ba canadien. Donc bango bazalaki na 12 km carrés. Na 12 km carrés de bakosala réserve ya faune et Okapi. Maintenant na 12 km carrés, selon loi internationale oyo ya ONU, na réserve wana population akovanda wana te. Mutu moko akoexploiter eloko moko te. Eza réserve ya Congo te, eza réserve mondiale. C'est la communauté internationale par MONUSCO, les États-Unis, nde bako gérer réserve wana. Na 12 km carrés. Mutu akosala bilanga te, mutu akotonga ndako te, mutu soki même or eza na kati boko exploiter yango te, eza réserve mondiale. Maintenant basala ki manœuvre na état congolais boyoka ne ya problème. Bauti na 12 km carrés, bakei na 75 km carrés. Donc na 75 km carrés, mutu akosala eloko moko te. Soki bobandaki kovanda na 75 km carrés, 12 km botikela kibango, bino bokomi kovanda na 13e, 14e, 25e km carré, baye ko bengana batu nyonso. Or,
na 20e kilomètre carré oro eza wana, 30e kilomètre carré coltan eza wana, 50e kilomètre carré nazo expliquer pour vous comprendre, diamant eza wana. Baye ko bengana batu nyonso okosala bilanga te, okoboma nyama te, pe okovanda wana te. Mena bango moko bakomi ko exploiter ba minere wana. Nde Morgan alobi makambo oyo bosali biso, bozalaki na 12 km carrés, boye directement na 75 sans nous consulter. Il fallait bon consulter biso. Nde Morgan azui minduki contre RFO pona mabele na bango. Des problèmes oyo eza na est de la République démocratique du Congo, ba mama batata bandeko, soki bozo yoka makambo ya boye bo partager et koya ko aider président Félix Tshisekedi Tshilombo na koya ko sala relation na bokonji ya Félix Tshisekedi Tshilombo. Mulunge bandeko. Boko excusez ngai, tout ça na période ya Mulunge. Bien. Nde Morgan na ba tout ya village basali milice contre RFO, réserve faune Okapi. Balobi te, il fallait bon consulter biso. Bazo senga nini na gouvernement wana nde papa Félix Tshisekedi ayoka afongola matoi. Soki balingi kozwa ba 75 km carrés to vanda to solola. RFO na mesa, population locale na ba notable société civile côté mosusu na l'état to négocier. Soki bozui 75 km carrés, biso toko gagner nini pour na village na biso. Maintenant RFO aboyi nde Mobulu eza na est de la République démocratique du Congo, même Mobulu nde eza na Minembwe. Donc général ya Kotumba aza rebelle te, aza na groupes armés te, azo défendre nde ba intérieur locaux. Alors bino bana poto bozawa, il faut koyiba donner wana. Maintenant, il fallait bateau baye bisamena Morgan atika makambo wana tovanda nde ba chef coutumier basalaki tout bake ko convaincre Morgan avec appui ya Monisco que jour akobima Monisco akozala wana akozwaye bako remettre Morgan na maboko ya Monisco. Monisco nde ako présenter Morgan et pas y a ba autorité. Monisco na ba Morgan na RFO na gouvernement bako vanda po yako déterminer mabele. Ba ebisi ba population na biso. Nde ba population na biso bake pa ya Morgan ndenge zalaka biso ba Congolais tozaka na problème te to régler Morgan aye kobima. Siko Morgan akufaki ndenge nini parce que biso tozolo bakaka na ba image bokomona responsabilité ya Monisco. Awa toza na ebandeli bokomona tozo kende ya lobaki auti koloba. Bon, Morgan akufaki le 14. Bomoni awa, Morgan akufa Morgan bomoni awa. Ba chef coutumier, société civile, ba convaincre Morgan. Na ba soda na biso, ba convaincre Morgan abimi. Vivant. Ndenge bozo mona wana. Notable Morgan
basoda na biso na ye moko. Morgan akufaki le 14, abimaki le 12, naba 16h. Bozo monawa, Morgan yeyo abimi vivant. Morgan ayoki bandeko na ye ke bako solliciter bomoni ye wana. Morgan akufaki ndenge nini ba mama batata bandeko. Oyo nde président Félix Tshisekedi a s'inspiré. Morgan ye wana vivant. Nasima kuna bozo mona basoda na biso. Asadi pe meeting. Na ye kotala bino, na ye kolakisa bino nzoto na ngai. Makambo ya rebellion na tiki yango na se ya bilanga. Aso sala discours na kobanda ko traduire. Inakuwa kwa ule Morgan mwenye alikuwaka wa zamani wa nje. Ile ya kiadui mimi naacha kule kumusha shamba. Alobi ngai Morgan na zongi ndenge na zalaki kala. Morgan oya banai ko trotire batu, ko beta batu, ko viole batu na tiki nyoso wana. Na komi Morgan oya kala. Lokola ngai na yebisi bino na il faut na zongela boulot na ngai ya kala. Bino pe ba combattant boye ba ke Cyprien wechi il faut azongela boulot na ye. Yango wana Morgan alobi. Musibabaike. Musikuwe na woga. Musikuwe na shaka. Mufurahi kwanza kuniona. Bobanga eloko moko te. Bozala na esengo ya komona ngai na bimi na zamba. Banda lelo na tiki makambo oyo ya ki milicien ou quoi parce que ba yebisa kiye ke bako vanda na mesa Monisco État congolais ba notable bango et puis bako intégrer ye na armée. Nde ba promesse o ba pesa ki Morgan pe andimaki pe abimaki. Banda lelo to bandi makambo ya sika. Ikikuwa kiadui kama huko hapa. Haiko si hapa benye tunawanaka, haiko si hapa. Alobi bomoni makambo to bane ko boma batu banda lelo esili. Bomoni biso. Biso ne to bomaka bino, mais to sala lisusu yango te. To sala bande ko na biso ya FARDC elongo. Mitema na bino ekita bomoni FARDC bamemeli ye pe ba balobi amata na ba coopération ya boye congolais. Alobi makambo ya bagere esili. Bon, tata bandeko, bomoni ndenge biso ba Congolais tolobaka biso ba Congolais tozaka na problème te entre biso na biso, on finit toujours par trouver une solution. Maintenant, Morgan totiana no lumière hein, parce que na moni maintenant Morgan abimi. Bino moko bomoni Morgan vivant. Maintenant, l'heure Morgan abimi, il était question Monisco azalawana. Naba hélicoptère, l'heure abimi, a sali discours, Monisco azuye, atiye na hélicoptère, bake nango na bunya na camp ya Monisco. Monisco azawapi. Ba mama batata bandeko. Monisco tout la moussia ça. Monisco a été. Yango na zoloba et sa responsabilité à Monisco mort et à Morgan parce que Morgan est sorti vivant.
La MONUSCO devait être là avec un hélico. Il y a soit Morgan, qui tient un hélico. Qui na na base na ye. MONUSCO atindaki hélicoté parce que a monique ba Congolais bango moko ba réussir kobimisa mwana na bango na zamba. Aye. Comme biso ba Congolais tozaka na problème te malgré onyo so ba benga ngai kolabo soki to bandi ko vanda boye ba bandi ko mona boulot na ngai ba bandi ko mona caméra ndenge banai ko sala ba tunyo so ba yoki mawa biso toza peuple ya sentiment tolinga ka injustice te pe à un certain moment leki atosaka yaya na ye cette éducation sauve le Congo ba mama batata bandeko. L'air ba vie ba kei ba sololi na Morgan ba kitisi Morgan abimi. Mais na MONUSCO devrait être là na hélico ba zui ba kei na ye Morgan ya iko kufa te. Siko Morgan akufaki ndenge nini boze la lobby. Et ça histoire hein, on peut ça yo sauter hein? Comme ça bon discuter. Awa ba biloko nyoso awa Kabila n'est pas là. Kabila, on lui impose. Makambo ya RFO, UNESCO impose à Kabila. Ba Américain ba imposer Kabila. Makambo nyoso izo le kawana. Kabila n'est pour rien. Lobby. Ba mama batata bandeko tokuta na lobby na lobby pe mingi. Morgan akufaki ndenge nini. Suite lobby. Et quelle est maintenant la réaction il y a ONU par rapport au gouvernement congolais? Beaucoup de monde. Et là qu'on peut retenir aujourd'hui, Bolanda qui représentante ya MONUSCO na Conseil de sécurité à lobby, Papa Félix Tshisekedi Tshilombo na plan na ye so qui a exécuté yango eza plan ya bien bino nyonso bo commenter na ba réseaux sociaux que représentante ya MONUSCO na Congo akumisi président Félix eza mbeli ya mino mibale ba mama batata bandeko bozoye bate eza mbeli ya mino mibale yango lelo na kosukisa wana danger oyo Papa Félix Tshisekedi Tshilombo azo courir. Papa Félix Tshilombo na Rwanda lobaki je vais neutraliser les groupes armés. Or ba Morgan ndenge boyoki population eza ba groupes armés te eza ba rebelle te bolandi ba wewa bolandi o mosusu muti ya société civile na société civile de bati ya société civile donc baza na ba revendication na bango ce ne sont pas des groupes armés bazo défendre ba intérêts locaux. Maintenant Yakutumba général Yakutumba aza na même cas que Morgan ceux qui maintenant ont maîtrisé ndenge lobaki général Yakutumba ont maîtrisé les groupes armés créés pour défendre les intérêts locaux. C'est tout l'Est de la République démocratique du Congo oyo bakozala contre le président Félix Tshisekedi. Parce que tu es pour batu oyo baye bazalaki na 12 km carré bazui 75 yo ozo côté la bango biso tozo défendre ba or na biso ba intérêt na biso kuna donc yo président oza collabo yo président o trahir biso nyonso batu ya est tozala contre président nanga imoko awa tokomi koteya biso toza na ba esprit ya batu kuna parce que okende kuna kosala reportage te oti poto ndenge nazalaki wana bayambio pe osali ba reportage eza ba zone moko sensible parce que bayebi
les amis de Wechi, ceux qui te lobby, à Kopaza Mokili Bobimba. Ba revendication na biso ba kolanda yango Mokili Bobimba. C'est ce que j'ai fait ici. Donc, Tozala contre le président Félix. Maintenant, président Félix, ceux qui à côté, ba milicien, ba congolais, communauté internationale, et Tozala contre président Félix, ba diaboliser, ba maltraiter le cola Joseph Kabila Kabange. Donc, le président Félix est entre les marteaux et l'enclume. Il doit maintenant connaître le passé, détecter les points forts et les points faibles, transformer les points faibles en points forts et continuer. C'est la raison pour laquelle, moi, Moko, Oyo, il y a défaut, il y a président Kabila, c'est la raison pour laquelle na komi kola kisabilo ko ya président Kabila point faible naie oyo a résultat ki angote la communication ba communicateur naie ba makolo kutangola bazana ba biloko ya boyeti ba papi tamba bazana biloko ya boyeti na ba mosusu na kotanga ba kombote ba Jean-Marie Kasamba bazana biloko ya boyeti or ils avaient les moyens à kosala ba reportage. Il faut koyoka. Il faut sensibiliser Batou. Il faut idéologie ya nye bomba bomba mabe. Soki omoni ndoki belela ye. Omoni lelo awa. Batou bazo landa émission na ngai. Babandi komona déjà responsabilité à Monisco. Effectivement Morgan est sorti vivant. Comment Morgan a koufaki? Balobaki Morgan ba pesaki ye, a pesaki 5 conditions. Quelques conditions. Na bakeko convaincre Morgan, ba Congolais ba convaincre mwana na bango, mwana abimi, ba garantisa kiye, lero kobima Monisco akozala wana. Après kozala wana, ba kosala dialogue comment déterminer RFO, États-Unis, Morgan, et population locale dans l'État pour déterminer superficie. Il y a RFO, réserve faune au Capi, et puis il faut intégrer l'armée. Abimi Boye, Monisco, Azali. Bon, mon responsabilité à Monisco. Comme les Noirs, ils ont réussi à faire sortir Morgan. Et comme Bamindele Balinga Kakabi Soto Swana entre nous, et ça li bango tchou bayete pour boycotter effort la population locale. Lobby bokomona ndengenini Morgan akufaki. Et puis quelle a été la réaction ya Monisco? Et qui Monisco a jeté responsabilité nyoso na mutu ya Joseph Kabila Kabange. Or soki bayaki na hélicoptère balinga ko sauver biloko o elekaki na sima balobi Joseph Kabila Kabange nde atindaki armée baboma Morgan abimaki samasasi Kabila comme alingaka Kabila sur ordre ya Kagame nde atindaki ba soda baboma Morgan. Or Kabila atindaki ba soda ba protéger Morgan, ba remettre Morgan na maboko ya Monisco a quitté. C'est ça la vérité mes chers amis. Bon c'est la lobby.